Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mbote ndeko Rigen. Mbote mama Kiso. Mbote ndeko lisu ya Kongo. Mbote mama. Banduku ebele bazotala bino, banduku ebele pe basepelaka koyoka bino. Ba rumeur moko ezotambola na Kinshasa na engumba Kinshasa balingi koyoka pe bino bandeko ya IDPS baza kolela par rapport ya ndeko Martin Fayulu makambo ebele ezolobana au sein ya IDPS et puis na mokili mobimba eza kolobama etant que bino bandeko ya ECD ba jeune tozalaki na bino pe na faden tomona ba réaction na bino okoki ko répondre nini na bandeko wana surtout ndeko babenge na kombo ya mwana suka alobi ndeko Martin Fayulu penza esengeli akende boloko na makambo nyonso eleki etant que bino ba jeune et puis ndeko liso ya Congo soki mwa likambo koki koloba par rapport ya bandeko wana. Par rapport à Nazana Kosakese mingi na mwana suka ye depuis basi pouvoir ata uese ya wenze ya pamba batinzie bango nde baza na pouvoir pour akende luka position ba pesa musala ya Hollande mambo ya Fayulu. Le président Fayulu aza le président élu à côté le président élu ba mataba kitaba biloko azoloba eza ya niveau na été pour na ngai na conseiller il faut akende balukela ya musala ta na wenzo batongi côté ya Kalfungola wana a kombarata atiko lexa air pour après mandat oyo bazé sur IDPS profit hein moment on va profiter so va ozwa mbongo so mabele na bibwa ai ba ke biso tozali wana pona ko charger na mettre bato nyonso en garde bato nyonso bazomeka na ba leader ya SID bazoloba mabe na ba leader ya SID ba leader ya lamuka ba président Martin Fayulu donc bato wana nyonso et pas nanga bazoloba ba mal jeté donc soki likofi no bambe ko mal jeté comme ça to kozongisela yo donc ekopesa yo choc. Ekopesa choc makambo andeko Mike Mukeba yo akoloba makambo $50 ekitisi pe bino bandeko a SID $50 oyo azolela lela $50 ya tata na eto ya mama na yo azata na sonité ceux qui $50 wana ezakete ute na famille na bango esalo le moko soni ozolela mbongo ebesika mbongo utite nazo biso ebike na kati ya Congo Mike ba binga gene keneka na banganda nyonso so na 500 fo yotilanga Mukeba ya 500 mo ba chelo agene donc ba tout va comprendre que aza mutakwiti donc so zaka na 500 francs partout na kati ya Congo za na matadi za wapi mwana Congo nyonso bino bozo benga liso Congo mutu wana kombo na ezana ni kombo na eza agene donc so za 500 francs partout okene botina nga Mukeba ya 500 ba ochelo Mukeba ya 500 ubaye ozwa drink okoma lwa ye aza na soni ya koluba $50 mbongo azolandeleza nini ya tata na nini ya mama na so ezaka ta ngana kaitse kutoloba mbongo tata biso apesa ki epa na bato ala muka balenga mbongo koko na biso apesa ki eza ya famille na bino te sala ta soni te mutu ko ngai $50 so aza na ebika nga poema $50 poema $50 po amela yaza so na kema ya drink amobela bela aya biso bana Congo to kosangisela 1000 francs na kombo ya lamuka to kopesa $50 eza niveau ya makamuna ete moni biso to charger na tebi ke sanzala azoluka bakabela ye amesaki politique ake koto asengi ba pesi ake koto asali mendicité ayesi ko na ki mendicité ona na lamuka do simbite po biso to lamuka to comprendre je na ye mission na eza vraiment accomplie donc esali vertu je bika muto ndo simba kisi donc kisi na ba pesi condition alekisa mutu moko bosko mutu ko lekisa te donc ezali boma moko nde ezo tourner na mutu. Ndeko Rigen pona yo par rapport à ba propos wana pona ngai na ngena lubakaka ke l'IDPS balongwa na démagogie omoni lelo politique oyo bana mboka Congo balingi makambo ya sérieux eza te sur base ya mensonge ya kopakola batu bosoto moko boende bosala elonga na bino te peuple azolela nzala peuple azolela makambo ebele obino bolakaki bango olakaki président na bino alakaki na baele na nini na ba propagande na yeke akeko tia base kuna na est que base ngo isi atia makambu ya nzala aza président na yo te na leka na est ya na yebi moto moko ba vota na Congo yo obiso nyonso to kendelaka na ba urne na se ya mbula eza bongo Martin Fayulu point barre
Donc, il y a qu'on reconnaître le président Fachi, le roi président. Je n'ai qu'on reconnaître Asa illégitime. Président Fachi Béton. Asa illégitime. Papa Soro Bengi Béton. Webi Fayoulou Asa Moto. Donc, ce qui n'a pas Iziki Moto, Ezata Béton ou Bakula Kamondé. Béton et Wukoya. Donc, Béton, on a biso Fayoulou Asa Moto. On m'a tenu à Simba Moto, Ningaziki. Aziki. Asiki azongi sima po mobali ya solo na bilombe ya solo ya Congo bana somi ya mboka Congo batelemelaki ye po biso oyo tobandi lit na Papa Tshisekedi biso nde toyebi makambo Papa Tshisekedi bande ko bunda Papa Tshisekedi abundeli démocratie Papa Tshisekedi abundeli social ya peuple Papa Tshisekedi abundeli makambo nyonso Papa Tshisekedi bande ko bundela est-ce qu'il y a te loko moko po ya lobake ya za mokitani ya Papa Tshisekedi yebisanga eloko yesa kokisi na peuple congolais eza kaka démagogie azomema au sein ya public ko finga batu nde eloko bango bayebi to koyebisa bango boye ndeko Mike Mukeba aza moko azalaki pe moko ya bino bon ndeko Mike Mukeba to koloba ayaki mission na Lamuka il faut koloba clair Mukeba ayaki mission na Lamuka mission na échoué moni biso nde to ko charger na ye vous comprenez ye azali koloba koloba si bato yebi vérité te na niveau ya président lui le monsieur Martin Fayulu m'a dit somi ekolo akaisaki akobaki nata lisu obi lisesa muto ya mobola na moto abozuna na lifelo donc mobola moto abozuna kata lifelo ole la mobola bokeleta mai ya kaisi makambo azoloba président Martin Fayulu kotala ye azakuna te biso de peuple congolais to charger na ye Mukebai ala kisabiso esika mention nini ata mention ye a voter na parlement za député mention ni na vota ye kutu baninga ba député baza na ba base Mukeba la biso base ye na lingwa la wana ba voter c'est parce que azaki na président Martin Fayulu ye kanisi soki azaki na ngambo IDPC ngaka leka na lingwa la wana biso tolobi boye ngai liso komona mettre batu nyonso nga bato nyonso bakobunga nzela na bakambi ya Lamuka na bakambi ya eside ngana ko charger na bango omelaka moto omelaka mabanga moto garder bands na yo pona intérêt ya peuple congolais soki obungi bands biso to kobungela yo biliaki yo bikoki na charger na yo tina suka ozolela $50 ofuta mbongo ya loyer babimisi yo bayebisima bayar na nazaki na elobi ayebisima Mukeba ya komi na nyongo ya inane banda zaki na prison azofuta ndaku te ndenge pas avant akende prison ofuta ndaku te to babilonga to ezaki biloko ebombamaki yo molingisi ko to bimisa yango mwasi na ya bandal azolela depuis mwana wana za 2 ans miliki azona pasi depuis oti bolo okuno ozali na prison ata mutu moko te ya famille na yo aki kotikela mwana ane loko makambo est important il faut charger nango ya ngona yo zolingo meka moto ezali le président lui monsieur Martin Fayulu m'a dit obosani ke simana ezali na ba guerrier ba résister makasi tozomona ba mal ko tozomona Mardoche Manza donc batu wana soki ba charger na Mukeba yoko umea na kati ya Kishaso okiova na mayombe na mayombe pe kuna place ozate ba bako mbushimali ozo sala eza ki tribaliste donc tribaliste na yona oye nango ti na kati ya Lamuka okanisa ki biso toza ba tribaliste OK Lamuka ezali centre sangisi ba congolais nyonso esimbite olukaki nani obo sangane po tonga bakambi ya Lamuka botonga peuple congolais o se retrouver yo moko esali yo soni okangisi bisaka na yo OK ya mo reconnaître likambo $50 wana parce que oza koloba ke mbongo wana eza ya ndeko ya Fayulu te donc aza na droit ya kolia yango na lobi boye na michana na place so ezalaki nga Mukebai pona lela mbongo wana il faut natala na gauche na droite mbongo wana eutaki ata soki baliaki yango nakotala na euti ni na tata na ye ni na mama na ye po tata na soni po ni kolekisa pauvreté ya famille na eti na niveau na pour recadrer Mukebai boye Mukebai osa bien moko na ndako respecter moi Mukemwa mingi na cadre ya ki journaliste mais si ko komi politicien ya démagogie na lokuta o komi pe impoli liboso ya ba mikolo na yo est-ce que Fayulu oyo solo bena makambu ya $50 f bazai ba uti ko recadrer yo uzongi ka moto te lelo onga sikoyo leki na yo na âge mais na politique pe na mokolo na yo na zone la kisayo sikoyo e place na yo $50 oyo zo réclamer et ça mbongo Fayulu pesa kabana na tongo na avant babima bakende kelasi papa elanga Mukeba 500 soki oza na besoin de $50 tu pas chez moi à Lipen na couper ça $50 passer même demain na couper ça $50 et alors nazo biso lisubo na mettre yo en garde ozalaka na nga na prison na pavillon 7B na likolo et pas ya gouverneur Matata
tozalaka no chambre moko Mukebai oyebi nga malamu bon yo pe mutaba prison laisse Mukebai akota ba prison buzomba biso akota ba prison ya résistance est-ce que mutu loba ya Mukebai prison ya koti eza na intérêt ya peuple congolais eza na intérêt ya peuple congolais te mutu moko wana oya manka batu atala nanu palmarès ne mobimba ya koti ba prison ya buzomba biso lelo so na koti prison naza na fierté sika nazali bayambi nga bike o résistant akoti pa kokundela mboka Mukebai boloko akoti papa elanga Mukebai ya 500 nala kise elembo bana Congo communauté congolaise nyonso bozona ndanga Mukebai yeyo o kaka agene lelo teke liso Congo na baptisé yango na kombo ya Mukebai partout bokozala ozala wapi so kozaka na 500 po kozwa Mukebai donc to la eloko zolobisa ezali eloko oyo topesi yango kombo Mukebai kobanda lelo congolais nyonso bato sikre mingi mpona bato sikre po baye Mukebai ya 500 bato makolo evimbi baye Mukebai ya 500 bato baolia na difficulté osomi Mukebai ya 500 omeli okoka appétit tolingi toloba lisusu toye awa mingi mpona kolobela matali bongo parti monene oyo eza na kati ya mboka na biso oyo eza planté na baprovince nyonso oyo ebengami na nkombo ya ECD oyo eza chapeauté na présidence epai ya président élu Martin Fayulu Madidi mpe na secrétaire général oyo abengami na nkombo ya Devos Kitoko le professeur oyo eza parti ya bacadre mpe parti ya peuple et awa biso toye bato ya mayele tokoloba boyi na mboka Congo toza na mayebele ya kosala ezosenga na biso tokende na bareforme ya bainstitution nyonso président esi apesaki bino plan ya sortie ya crise toyebi te bozozela nini bozozela biso tobima na balabala ebongo botya yango na mesa alors soki biso tobimi na balabala ekozala mabepo na bino bato lokolo oyo ozoloba lelo mboka na biso tozoniokwama bato bazokufa mikolo nyonso este ya mboka na biso bamama bazozala viole bazoboma bandeko na biso ya mibali bana na biso lelo oyo mboka lokola Beni eza na maboko ya banguna mboka lokola mboka oyo na este ya Congo eza na maboko ya banguna eza na ba village ebele kangami lelo oyo na coin ya mboka na biso so toza na ba 9 province oyo eza limitrophe bamboka wana nyonso eza na maboko ya banguna président de la République qui ne dit rien qui ne fait rien le président c'est Martin Fayulu Madidi omoni makambo ozoloba ezomatisanga mafuta mpona okoma bisika le problème eza boye mboka oyo massacre odi le 2 août tota ko commémorer génocide congolaise mais okamwisa ngai mutu lokola ambassadeur ya Rwanda lisanga na bango basangani mpona koboma peuple congolais na ba misusu bazali na kati ya Congo mboka mobimba bana bauti ko présenter bika misusu bazindi na mai ndombe babiloko siko tango ezokoma na mutu ya président Martin Fayulu Madidi ezosala epasi na biso compassion tozaka na peuple congolais ezosala pe biso pasi donc tosengi na bango boye na niveau bakomi baéchoué bakata soki mpona ngai soki ezalaki ngai na ngaki na banda mbangu na longoli basapatu na bandi mbangu na bimi Congo parce que baza na soni ba député oyebi ke ba député baza kuna na kati ya parlement na ba député nommé na kati ya Congo tozala ba député au peuple a voté qui ba au peuple voté ba sali ba corruption na ba admisa ba oya bango comme notre CG aza le mieux lui à Lukunga oui mais lelo oyo azo se retrouver na libanda pona nini po ete M. Kabila asalaki liste na ye makambo wana kosila ezosila oyo tosi toyebi na émission le président lui M. Fayulu Madidi azali déjà na kati ya mabele ya Congo peuple congolais wana ezosila vigilance mot d'ordre kalaté ezoya président akoloba azopesa mot d'ordre na ye alobi congolais nyonso azala vigilance kozali lisu likolo ya lisu président Martin Fayulu Madidi alobi biso peuple congolais tozala vigilant mutu akosa yo te Congo eza ya bakongolais tozala bomoko mpona kolongisa Congo biso nde tokolonga mpo ezali mabe na biso nakobenga liboso sikoyo bandeko na biso ya Kasai to comprendre ke ekolo ezalaka moko oyo babengi Congo biso nyonso toza bakongolais ma bandeko wana Kasai balobi bandeko ya Kasai to bandeko ya IDPS balobi ke bino bandeko ya Martin Fayulu bolingaki bo créer haine moko ya batribi te biso toza na tribalisme te tribalisme na kati ya parti na biso ezalaka te so totali président na biso
na secrétaire général na biso baza bikolo mibale différent et puis secrétaire général il y a SID aza kasayen et na kobenga ba peuple kasayen na conscience frère na yo ndeko nanga soki aza moyibi soki azosala mabe nakoki jamais koencourager na ba action ya mabe azosala peuple biso nyonso toza na ekolo be moko toza na ekolo mususu te nga naza na double nationalité te naza na nationalité moko oyo eza congolaise nakoloba na bandeko na biso ya Kasai tozwa conscience totelema na nsima mutu oyo aza na susi ya Congo mobimba eno ya tribu moko eno ya batu moko etini moko te totelema na nsima ya Martin Fayulu mpo asangisi ekolo Congo mobimba soki totali bureau national na biso ya SID eza constitué na 64 membres je crois bango nyonso bazo représenter bikolo nyonso na kati ya Congo. Alors bozela 2023 makambo ya 2023 tozali ntango ya 2023 le peuple azo souffrir souffrance au peuple akomi nango na ngonga oyo ezozela 2023 te mpo ezwa solution na yango soki ezalaki ndeko Martin Fayulu na 2 ans oyo président Tshisekedi asali alingaka abongisa mboka ndeko Tshisekedi batunaka ye ntango kozwa bokonzi okosala nini réponse na ye ezalaki bokomona yango ntango na kokoma na pouvoir veut dire azalaki na eloko akosala te yango mpe tozomona aza mpe na eloko akosala te et alors tozokota na élection anticipée et alors tozokende na plan ya sortie ya crise ya président ayoka na esoni te tomoni déjà komi kosala ba réforme ya mike na pembeni o eza mwana eza mayoto ba réforme tribale folo baka bien ba réforme tribale wana eza mayoto toza na posa na yango te toza na tribu moko on nomme 3 juges ya tribu moko ça veut dire na Congo mobimba ba province nyonso bazoba na bazoba o découvrir na Kasai nde ba intellectuel bazala ko kamba justice congolaise justice ezali instrumentaliser balingaki ba meka kosimba moto ezali président état de droit yo ozobenga ngo bon état de nini état de mboa ça c'est l'état de mboa l'état de mboa oh justice ezali instrumentaliser likamumuke omoni bawewe babimi na balabala likambo muke omoni kuna mobulu ebimi est-ce que état de droit ezalaka bongo état de droit eza esika oyo bazo respecter droit bazo respecter baloi ya mboka ntango monsieur Félix azo violer constitution état de droit yango wana c'est l'état de droit soki lelo mwana mboka Martin Fayulu le président élu alobi ki o violer constitution yo bandi koluka mafia ndenge nini ya koluka kosimba moto c'est l'état de droit état de droit eza état de mboa oui nga na benga ngo état de mboa po eza eloko moko oyo eza soni na mokili mobimba bayoka mboka ya baintellectuel lokola Congo oyo bazosala biloko ya buzoba boye nga na sepelaki na Congo oyo makambo ya intellectualisme totyana ya mopanzi toluka ba sage ba vieux sage na mboko oyo bafanda mpo na likambo ya mboko oyo bato lokola ba Martin Fayulu baza bato esengelaki bakamba mboko oyo fo balingaki bakamba yango na sagesse makasi lelo oyo mboka na biso ekomi na pasi ya buzoba mpo na nini baye bazokamba mboka oyo ndeko Kabila na ndeko Chilombo na biyo na bango moko akebo azokende koluka nini seni mosusu akebo akekoluka cour soki cour de suprême de justice po ete bango mibale baya kobunda maponami ya 2023 na babiloko ya buzoba na bango peuple congolais aza na bino lisu likolo ya lisu to comprendre ba jeune na bino ke bolingi bokambola Congo Kabila na basoda na ye na ba ministre na ye Tshisekedi na basoda na ye na ba ministre na ye na ba milice na ye ba milice ko ba milice simbité ko ba milice simbité bolingo na ko ba milice à pleine capitale peuple congolais afungwa mimisu communauté congolaise nyonso o bozolanda biso ezanga liso ya Congo nazopesa bino message kopo bayaki nango ya ba milice esimbité ba stigmataliser justice congolaise esimbité peuple aza éveillé biliaki bino bikoki tozozela bino ya mbala oyo me ngai napesi bino na mete bino swanga batu nyonso oyo bazoloba na kombo ya bakambi ya biso eside bakambi ya biso alamuka na bakambi oyo bazali na bato peuple congolais aza kosoutenir bolingi bareproche bakambi na bino te bakonti na biso baza baintouchable lolenge biso bino nyonso bato aja lelo kaka biso toa bato aja lelo te madame tika explique oza ba patriote te biso toza bato aja lelo te depuis toye awa oki rapidement tokomi mpe na suka mutu moko te mais tozoloba boye tozosongisa bato na nzela na 5 ans na badiaspora congolais omoni na bamboka nyonso esika baaction ya makasi ezosalema diaspora na bango eza na pui ya nsima na bango peuple congolais aza na besoin ya libération ndenge totelemi boye tokozonga lisusu nsima te kala mingi te baaction ezobanda botelema
bosangana lokola liboke moko mpona kosunga ete baaction oyo nyonso tokomene mpo tolibere mboka na biso ekende ntina suka mboka na biso ezala libere. Bana Congo bana mokili momba diaspora bozolanda biso bozala toujours branché na chaîne oyo bozala ba information en direct de Kinshasa a toza na kati ya base base esimbi RDC mbande siège maso eza Kinshasa na pesi mbote na bana eside nyonso bon moko eside bozala mobiliser coûte que coûte nilito ya mokonzi oyo azali le président élu monsieur Martin Fayulu Madidi mbote esika azali kolanda biso bato nyonso baza na besoin ya korejoindre biso numéro na biso ezali plus 243 993 80 42 ndeko akopesa numéro na ye Kabila ba oyo bakeko na ngambu ya ba Rwandais pona kobomaka bandeko na biso pona kopiller ba richesse na biso. Et alors ba diaspora bana ya Congo to telema bongo na sima ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi oya telemi pona kobunda bitumba ya ekolo Congo oya telemi pona kopesa somi na mboka ya Congo pona ko libérer Congo to telema wana na kopesa mboka na secrétaire général na biso oyo eza bongo le professeur Devos Kitoko papa na ngai nzamba pambola yo na makambo nyonso oyo ozosala na kati ya parti na tuka nzamba pambola yo pe na pesi mbote na bakadre nyonso ya SID pe bana nyonso ya SID na mokili mobimba esika bozali muluba mukongo muswahili mutetela biso nyonso toza moto moko wana yaki maloba na ngai ya suka mingi ya kolobeza te tokomi na suka bozala toujours branché na chaîne oyo Rossi News nde bokoyeba nini mazali koleka o ezali liso ya Congo boyebi o ayebi tatu na voisin koyebisa ye makambo ezaka la lutte continue le président Martin Fayulu Madidi azali wana azana kati ya mabela banka yango biso tozali toujours na pesi message nanga na mwana tsuka IDPS ezali parti ya bata maboma ke ba eside eza parti ya ba cadre garder banza yo formation ba pesa musata na wese oza ta formation lokola biso ba oyo nde nazoloba no boye naza formé cadre na kati ya parti nanga donc na oloba no répondre yo so sentir que na mutu toi t'as pas de bagages ozoyoka koloba n'importe quoi na média et alors fais gaffe ça mutu nanga je crois que orosila na fulu donc yango wana